Coucou à tous. Merci beaucoup, mes amis. En tout cas, je vous aime beaucoup. Hein. Je sais très bien que vous êtes très nombreux devant vos écrans pour nous suivre. En tout cas, merci beaucoup à vous. Je suis là, Betty Massengou, la Queen Mada, Betty Massengou, la journaliste internationale. Je suis là en tout cas. Merci pour vos soutiens, pour vos prières et merci pour l'attention particulière à cette émission. Moi, je vous dis, vous servir, c'est mon devoir, c'est votre droit. En tout cas, je n'ai pas d'autre chose à faire, rien que vous servir, rien que vous faire un bon travail. Et merci beaucoup déjà à la Joama de Pichuna l'hymne national. Mon thème est papa aimé depuis Paris. Yo zara vraiment na mon thème pour ma bolon l'air et bouka na sepeza tata nzambe apambolelanga yo. Donc voilà. Et je pense aussi à ma maman chérie, hein, maman Cathy Bakissa, ainsi qu'à mon Maïda du pasteur, le pasteur Olivier Temetem de l'église Ariobot. Salutations aussi à l'ingénieur Dave Moubama. Salutations en tout cas à tous mes amis. Hein. Je sais que et belé déjà, le 27 mars, c'est l'anniversaire de Betty Massengou. Donc, Betty Massengou, vraiment, à Kobota, le 27 mai. Ce 27 mai. Donc, on y a Betty Massengou. Nalboy nanga obenganga. Alors, Betty Massengou, joyeux anniversaire. Au salé les vidéo pour le retirer vidéo ti. Na otia vidéo teo muta souhaiter nga joyeux anniversaire na otia yo te na profil nanga na statut nanga tindelanga ka cadeau ndenga na poster yo donc so tindenga ka cadeau code Orange Money. J'ai besoin que de vos cadeaux, rien que vos cadeaux. Ah donc so tindenga ka code mo Betty Massengou na Western les cas au moi o melata champagne zota moi nini o melata jus na ba camarades, amis, na bateau, tout est na bon c'est ensemble, na orphelin, na veuve et te rendre visite na vieillard, wana na poster yo. On appelle na Facebook, WhatsApp na ngai donc yo na yo kaka, image pe yo kaka. Donc merci beaucoup déjà. Naba oyo déjà va promettre le Betty Massengou anniversaire na yo pour chaque anniversaire to kenaka ko rendre visite na ba orphelin to memela bango quelque chose ba ope ba le bi année o pe to sala yango to zela kaka ba contribution na bino afin que sunga moi ça qui a soso et disons moi ça qui a loso carton soso bidon huile moi bilamba moi ba sachet sucre ba boîte à milk to memela ba orphelin et vous allez lo comme malamu et nzamba ko pambola biso a ko pambola peyo oyo ko contribuer. Merci beaucoup déjà. Donc retenez ce 27 mai. Donc c'est l'anniversaire de Betty Massengou. J'attends vos cadeaux et merci infiniment. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important. L'actualité nous oblige, on ne peut pas s'en passer. Porti-poti. Hein? Donc affaire à toilettes publiques. En tout cas, biso vraiment bapandi sango photo lobela yango to kotika sujet on a eleka inapercité. Alors yango lotobi to lobela en émission to meka un peu ko partager ba vie hein et ba point de vue hein pourquoi ba fille bazokota na ba besoin na. Voilà, ils ont ni aux autres de jeunes filles, bah ça la biloko. Ils ont raté ba fille, ba congolaise non, ils ont presque monde entier, ba fille ba nigérienne, ba zanakati, ba ivoirienne, ba malienne, ba camerounaise, ba fille penza y a presque ba pays mingi, ba pays africain mingi ba osa la biloko. Voilà, naza na Lolita, moi ça pembe Lolita la belle, Lolita la championne. Et donc le bi mutaela mu pe pasika na YouTube na monde sans tabou, Tomé Capé Kolobelapé entraîne à Canal Future One ainsi que Africa Promo 243. Lolita, bonjour. Bonjour maman Betty Massengou, la journaliste internationale. Voilà, bonne santé. Ouais, santé normale. Taka na pembe na bino donc santé za kitoko makasi. Taka mpepe moko ya bien ezananga et puis sanga santé moi kitoko makasi. Voilà, en tout cas merci beaucoup. Lolita oza nouvelle na monde à YouTube et na ba chaîne na biso Canal Future One Africa Promo 243. Ba fan ba Hollande bazo sepe na émission na yo surtout au côté monde en aussi. Mais quand on peut corrélater l'histoire, c'était comment? Bon, donc, na qui n'est nouvelle
na chaîne na bino boyamba kinga bopesi nga pe chance pe na présenter pe émission na nga ba fan na nga pe ba olanda ba osepe pe na émission na ngai mais ba oyo pe ba yaka pe na ba ndenge na bango pe bazoya bazoya pe na ba niveau na bango balinga basela bango ba vidéo sexy o alinga ka bengi o bosala bani na mutakala pe bazoya mais vu que nga Lolita na sala ngote na pesa ka juste conseil et puis maman na nga pesa nga ba conseil belé vu que monde YouTube oyo et puis na data ko pe na mutu donc ele ka kitoko ba o pe bazoya so ba moni que Lolita sala m'envoyer ba mo ba benda na ndenge na bango mais ba o pe ba o ya pour na ba conseil pour na ba félicitations tout ça ba o pe en contact na WhatsApp to so na bango kitoko ndenge za kitoko. Voilà. Mais obi ke bino boya aka boye oye bino lorote utino nandaku le roya betima se ngala kiso musaka ndezalaka coaching mo bako dezo kota ba relation fungwa mi komio kuna lisute comme surtout ba fio ba yiba biso ba émission ba journaliste na ba garçon wana nyonso wana botala aka Canal Futur wana botala aka Africa Promo pour l'équipe ba chaîne na bino banda le loti lobi ba fia kitoko ba uta aka yongo na siko ba te belé batara misuka aona kuna bafuta ko combien yakanga ndo futo boy yakanga ndo salo boy komi oke kuna boy komi faut coucher na mukolo chaîne et komi basali so ba film pornographique journaliste na biso mo akala la fille talandenge ba pandi nudité nae likolo kaka pressé na vie ozo gérer monde. Bon, on vraiment kitoko makais donc naza awanga na ya kite ke pona ya erno ki code koti na kende non dernièrement ko mutu moko menga déjà na WhatsApp oh ma chérie yo kuno sala na chaîne nani nga za chaîne nga moko ya ka tout ça na epse non nga vraiment bino boa bat na esa ke vraiment vérité na esa bino boza bato boya ko bebisa ya bato makambo ero kono ya kune komi bo ngai mwasi na komi boye na basi na pe mususu ane koti confusion ok ngai naza na nga les naza kimia na ya ko sala ke mission na nga na sisi na ke na nge pa biso naza elo mote pesa nga mutu passe donc je suis vraiment fidèle de na ya ki o ata mutu mote ke ko influencer nga ne loko mo boyke non Lolita yaka awa non ponga no yate no yebisa bino déjà so moni o sepe na nga Lolita benga nga yeba ke no yate. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je crois le message passé. Andenge ba blanche la correction. On a pensé à moté malanga donc ba gusta la rose à moté malanga. Donc ba onyo so ba rapper mité malanga Lolita pe aya koti na jango parce que baza vraiment fidèle je voulais dire na musala na bango donc jour musala sali musala jour musala ezate akepe ba faire nae donc c'est comme ça. Et donc musala balbi ba bandara malé mais muta banamba la moko asombe ba immeuble mituka azate la patience paye c'est comme ça et l'ingratitude est vraiment condamnable surtout na ba onyon so ba la kisa biso ingratitude mais on n'a peut rien tout ça toujours musa na biso merci beaucoup. Voilà Lolita to betano masolo ya porti hein aux toilettes publiques ba fi ba comme olia ba kaka na ebité mutu pela romona oboy afio azaki toko afio asala émission ngape na contacter na côté na monde a besoin ya business show business ne balobaka abandozo mo ba 50,000 ton yo talara 50,000 $ non na simbango te nzambe 50,000 $ ya kaka boy allez on dit me que kota na monde wana ya kolia ka ba kaka na Dubai ozoloba ndo ozomona ba image zo circuler na ba network donc na réseaux sociaux. Yo moko de toi-même, qu'est-ce que tu t'es dit? Vraiment maman Betima Sengu donc pour nga vraiment non c'est pas lo kwanate. Malgré tout que ba source de provenance na biso to za ne lo côté. Mais ndeko ko matina niveau yo rolia kaka te soki no yanga mo ko ngoso le bongo ya mutu e bana libumwa mutu. Babi olia kaka mbongo te. Bien sûr mbongo za boyo bato ba na okatote hein ça ba question zo na ti ba sous question hein. Ba boba kufa ba pauvre. Non, nzambe ti akela biso alobati mutu mota kufa pauvre. So luki ozwa mais ko luka sko na degré wana ti. Et ça te ke pona mbongo wi mbongo ba oliongo ba conséquences et ke na libumu. Et ça ni olie ya mutu plus ya yo moko. Et que ça net malgré tout que se faire traiter ba longo une partie ya mbongo. Mais ata ba sali ko se faire traiter za malade moko etika lobi na mbongo za nsuka te. Mbongo wana zolanda ke kunda yo moko. Omi pesa pasi bande kudanga. Malgré tout ba fio baza bon vie zwana
po aniti na niveau bongo ke liania mutu donc nga po nanga na ko sala ngote ata oza au-delà ya bambongo wana ko ki sala ngote ma betina ya kana sala ben mission nanga na yabi ke demain ou après demain on récolter bablo nanga dans sala parce que non ke non malembe vie appréciée ezala na litomba te surtout ça lelo so ba mono te kabelo milai o c'est la iPhone eloko ba fi bo sala bo ezani iPhone na kabelo milai yango ndezo boma ba fi iPhone kabelo milai. Donc au moment où tu kabelo tina masoko yo potuni camarade kabelo bosombi api yepo vike yepo lianye otindo ka weke lianye po yepo kabelo bon di OK souffre ka solo boyo ka ngote yepo mema yo yepo vike oza ranvieuse ni pe na quartier ba yeba yo ba tue musapi okomo lianye e lobi nango kabelo etikala mutu uta sala kabelo to yeba kiti kabelo etikala téléphone iPhone gupi za nomboa iPhone etika la mama musu chemin na onza matrasa ki ondenge mususu yo chemin na oki obomi chemin na yo pona babilo kwa mokili biloko mokili tika laka et voilà kabela milai pe au fur et à mesure ozo penya rango ezo sila omonaka ezaki milai ti yawa na ba face ezo mata ti yo comme mikuse donc eza biloko moko mutu akoki te kondima ko matina niveau na ba porti poti boza talebele la liste très longue toto bendo tanga ba kombo awa ba fie belele to obimisa bino ba obo koti na ba show besoin na bokoti na ba business wana ko kena koliaka kaka na Dubai elo na kamora mwana mwasi ateka kate asala kate mais a rouler carrosse ata kutu mbongo ango to hérita na ba famille et puis outi na famille pauvre maman pauvre papa pauvre donc aime sou bofanda ka soki na kisensu to na selembao na samai mais au moins na muto rouler carrosse ota mona belle voiture cheap penza ya nene wana cher muta kenda Dubai akele la zongi lobi nzoka nde bakenda okota na ba ko système akolia bakaka. En tout cas, c'est le comment lelo ba fi ba komo bangi sabatu makasi. Olobi le comment très important que eza pasi ndezo tinda ba jeune fille ba sa lelo ko wana. Mutaza na pasi tango ba proposer mbongo a bongo. Ausani andima kota ne loko wana. Aboyi na enet ba fi surtout les influenceuses. Ba fi bazo leka ba oloba mutu akufa neka na pauvreté. Amoni ne mbongo asani. Ba fi wana nyoso wana même na monde na bino YouTube même na monde na bino théâtre parce que on peut au sala théâtre au sala pe ba émission obi ke ba fi ebele ba kota na ba biloko ya coucher na bambwa ya kobima na bango na bango ba biloko wana en tout cas on aura tout vu dans ces pays tout le monde aura qui to comme une attente de la fin hein? Vraiment to comprendre attend souka même si qu'ils a pauvreté biso se peut tout na ba pauvreté mais nzambe nana biso ke bino ba fi bo lo ba ke o kufa pauvre est-ce que nzambe biso ke kufa pauvre pourquoi bino mo c'est limité na vie pourquoi les loso zangi lo bikuna ozwa ezate question ki omoni eloko moko boy wana mamo ki omi pesi fi no mo bimba bo mo coucher na bambwa mususu ba misusu bambwa ba omela ba ba mabele yebisanga mino mbwa nan mbwa azo melo ba mabele mbwa a o coucher na mbwa pour na soki $50,000 ba mobutu ko bazana bambon ba kufa et bon biso ba oyo c'est pas des questions à pauvreté mutu ko to tamsa ma tembeli makute na député pas balier pas comme pe na mbongo ba conseil zo pesa mutu musu tango talo ba bi moi so kanda lati boye OK pesa ba conseil bo ba fi a TV bazala ka ba moins sérieuse ba ndumba les influenceuses ne bino ba oyo non wana zela ngoloko ba muyaka moko fingsa ba yakanyonso biso to sala nga sala théâtre sala pena pena monde nga YouTube na sala bemission ezaka juste que non luka place et simba et simbi ezate ke em suso monga na lati boye wana za style de vie nga mutu to za na style de vie na ye mutu sa nga la tane ba pantalon mais nga vi que lolita nga trop sexy yo na la tara nga boye lolita la sexy oui voilà au kotane na monde ya portite to na monde ya ba film pornographique hein wana non tika lo kota te voilà po biso ba artiste de ça la théâtre ba bino bozala ka bandumba bozala ka or que ngalo tazala nga bongo te eza mutu musu asala ni théâtre maza ba vina ya sala ba film pornographique yepe musu pas que lene penier pour na mbongo mais ndeti ngalo lita jamais na ko sala ngote na za musana nga ona benga ngoza cop na nga
Comme nous avons na mabonde lobi sanini et simba lobi pena ko mapé Lolita monde ba mabeti ba yeba na ba journaliste international lobi pe ko ba Lolita pe ba journaliste international na sens wana. Merci beaucoup en tout cas. Nous sommes arrivés à la fin. Lolita la sexy, Lolita donc Yohana donc ayeko CP Sabino Maya Sikabo na émission ne bo soutenir numéro de téléphone et puis quelques salutations parce que to comme déjà na souke émission pour nous pour la première fois na Libanga TV. On a Libanga TV donc pour s'abonner à la chaîne on a besoin bilinga sika ba émission bien donc ba journaliste qui toko bolanda rango bo s'abonner bo soutenir biso et vous allez vraiment le quoi bien on ici bon on mot de la fin donc mot de séparation je voulais dire na lingami kolobango pour na émission lelo je sais bien que na ba prochaine émission peut toko zo peut ce sujet mon sous ezali to lobelango voilà. Vraiment, na pesi bino tout no mbote, nga Lolita naza pour nos servir bino na ba ono sobozango pour ça sauf na ça ba biloko bo éviter. Mais pour na ba conseil bien o bolinga bolanda landa trop na Lolita la sexe azana pour na pesa bino bilengi. Je vous assure que non décevoir bino té toujours na bino ba mbote na nga na bino tout o bolanda nga numéro na nga téléphone za plus 243 82 627 99 87. Plus 243 82 627 99 87. Merci beaucoup et bisous à tout le monde. Hein. Nous sommes à la fin. Un petit conseil, bah, jeune fille, en tout cas, même Bible Lobby, contentez-vous de ce que vous avez. Hein. Donc, contente-toi de ce que tu as. On s'est contacté quand on a pété, en tout cas, nous avons fait sa caca. Et donc, un autre envié, Karapokende, Olia, caca. Hein, donc ils ont vraiment eu le donc merci beaucoup et ben influencer zobolanda bisona na ba fille ba ya fille moko bazar munene ba taiboye hein donc ya azara ivoirienne hein ivoirienne yé pas koti na makambo batanga ki yépé hein nani edoxi yao yé pas koti makambo yo. Ah donc ils ont malamuté donc ils ont malamuté voilà on met signal nous sommes à la fin merci beaucoup on se retrouve à la prochaine bisous à tout le monde la joie Amado Pichuna monté ma papa aimé merci beaucoup bisous à champion Kayembe depuis Kenya Norabana Joyce Davlin donc bisous à vous ma fille chérie je vous aime beaucoup à la prochaine bye bye.